Et ça l'a bien tenu habité, la diaspora. Bako ça peine à ma biso musicien. On dirait bisika ya président ya France yo muto zwango. Nazo bate boketu yo penda na France ozalaka nani yo za congolais. Muta ko défendre ba congolais eza yo. Mais tozo kamwa soki boketu alobi ke musique ya Congo ekobeta te to yebite. Olala kana président ya France, olamuka kana président ya France, toza mwana na ye ya liboso. Ondimi Robino. Ouais, donc moni kobo ya bato de ababima ba sa makambo danger. Na habité. Et au kangolope ba makambo ebele mundibu. C'est mon boss, ça la makambo ne kitoko donc jamais na koboya ye. Mais na yamba que ne miso mo boye bando boya ye penza. Appelez-moi Zara Ours. Mwakanda. Mais boloba kito yembas. Ninja Dan on the beat. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Et où sont les zombies? Où sont les zombies? Où sont les zombies? Où sont les zombies? Et où sont les zombies? Où sont les zombies? Où sont les zombies? Nakako luka bulo balobi na pesa masolo. Ne pas la gâter na sama soko ma ochiba benga ngotaiva. Avenir la vie est à passer. Soyez en tête au lia face. La vérité qui sort dans ma bouche. Ceux qui n'a insisté pour résister, là tu loges les diables dans ma poche. Nanana yeah. No nanana. Nanana si c'est moi malilé. Moi ça yaka pambati. Mubala yaka pambati. Ah moi ça yaka pambati. Mubala yaka pambati. Chabise kosi bamonde. Chabise kosi bamonde. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Et où sont les zombies? Où sont les zombies? Chabise kosi bamonde. Chabise kosi bamonde. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Et où sont les zombies? Où sont les zombies? Chabise kosi bamonde. Chabise kosi bamonde. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Les PD et les Indiens ils sont des zombies. Les PD et les Indiens ils sont des zombies. Les Hauts les Pays-Bas nous sommes des guerriers. Ah les Hauts les Pays-Bas nous sommes des guerriers. Papa se révèle bako kota lolante. C'est le Vanchi Lazara. Les antepo na uchi na nganda. Na lobi vérité na samakaya. Na uchi na komi na ngaba. Accompagné na chapeau bamba. Prends ta county. Inch'Allah nous n'irons pas tous au paradis. Et la casse la moitié. Nous n'irons pas tous au paradis. Chabise kosi bamonde. Chabise kosi bamonde. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Aïe, une chanson d'ensemble avec vous, le PD et les lesbiennes. Benfil Boloki, ici Saki Kindoki. Bis de Gary Dumba. Giverlac.com, Game Over City. Mbote na bino ba union sobo mesana kolanda émission na biso ya bino sans audience émission ekota kala banda kuna bino sans vraiment ebeta porte na yango eloko ezokota banda kuna bino sans ebeta porte nango c'est que zeloko ya kitoko yo wapi. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV chaîne ko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube ngamwa silingala la barbue de la prince na confirmer yango yo nani Oboya yango. Abonnez-vous merci vraiment sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV. Merci à mon boss, Papa Pedro Kangila Motema, ya Mama Tetengolu na français. Pourquoi pas na pesa bambo tebele pas Maître Moïse n'États-Unis, bambo tebele pas portrait de Okaimbe na Masasu. Numéro 6 bakisela ye kilelo bakisela kaye kitalatala yankolo bambo tebele pas prophète Tia. Prophète Tia bambote na yo ebele bambote bele pas ingénieur poisson pourquoi pas na pesa bambote nanga ebele pas Patrick Kishika na rompwenga ba lelo na tondi semine sengo ya koyambela bino moko ya ba musicien oyo
azosa la fierté na mboka na biso ya Congo. Ye nani, ye Zara. Bonjour Zara. Ouais, bonjour la Barbie Sim Blanche. Nazomona santé ndeti. Tete, ya dans ma kamba santé ko lobela ngo troté. Ouais, biso to bandeke. Don ndeke aka munene te afimba ka don akonda ka peti. Aka nzamba sele don nga ngo santé ko tuna ngote. Boni musala. Ouais, boulot nzamba osunga quand même da ça va déjà bon. Kimi ça non. Kaka ndenge awuti koloba santé boyebeza ka makambu ya kolo nzambe boulot vraiment ça va. Zara na linga fa to kota. Na masolo na biso na profiter na na tuno nanu ba réalité oyo komi koleka na libanda ya mboka na biso. Komona ba diaspora na ba français bazobo ya musique na biso ya Congo ekende kobeta kuna pona yo. Sangwane zo salo ndengeni. Ouais, en fait sango est un peu choquant. Donc ouais, biso so et ça biso passi. Donc le côté ba congolais ba musiciens sous congolais donc et ça la peine bien té. Et ça la bien té n'habiter ba diaspora. Bako za pena maona biso ba musicien. Po sono bimawa ezaka te ke non ceux qui fali to fa pregato kofi abeti nous le tenapoto ya ke non ba ane balanza la non. Ezaka ke non tozo mema. En fait, comment je peux dire? Donc tozo mema kliti ya mboka biso tozo fali dans libanda. Donc il y a ke non ba congolais biso o pe bazaka libanda ba na biso ba banda ko donc ko savourer na biso ensemble. Donc kliti na biso musique. Et ça que nous sommes beaucoup à fâcher na France à s'imposer beaucoup de choses à l'autre côté beaucoup de choses donc tant que musicien n'a quoi appuyer tenir l'autre côté parce que et l'autre on a reçu un que non bacha kimia comme dit le maître la paix est plus puissante que la guerre donc kimia ndeka bacha kimia banzele fonga ma poso qu'il d'aller l'eau ba quadra ba fali ba beta parce que tant biso to ko ya wana et comme sous bien d'abi parce que comme attaque non musicien a voyagé tayawate pour dans nous le d'abord comme boya boy mais on a aussi na ba diaspora au banda biso en direct soir to butu er non so yo aux onda biso diaspora bocha moto na c'est parce que bozo appelle le mon côté ni président France ar lobake non ça va beaucoup tchenenge au fâché boye to pe so le pong mo na Kinshasa to na Europe et loko ezati kaka ndenge awuti koloba ezo soit vraiment ezo pesa passe ya to monaka musique ya libanda ba français bazoya na mboka na biso donc mboka na biso loko ekoma nango loko a toilette ekoma nango vraiment loko la toilette musicien ko uta na ye par-ci par-là oya na ye na mboka na biso abeti musique na ye na kimia azongi mais tozoyeba te oya biso soki makamni ekomi kota na kati fali pupa abetaki na Bercy mais abetaki facile te ezalaki ya kobendana ba français bato ba protéger ki ye. On dirait bisika ya président ya France yo muto zwango. Nazo bate boketu yo penda na France ozalaka nani yo za congolais. Muta ko défendre ba congolais eza yo. Mais tozo kamwa soki boketu alobi ke musique ya Congo ekobeta te to yebite. Olala kana président ya France, olamuka kana président ya France, toza mwana na ye ya liboso. Fali azaki protéger pas ba français. Pour nani te ouera pas à la protéger et pas ba français. Donc comme il faut ba français ba protéger kabiso. Donc biso moko ba congolais to ko za na boyo kanité. Vraiment boketu meko bongisa. Ko bosa na te Congo eza yo. Mutolo na yo. Ekundama na mabele na biso ya Congo ezopesa pasi makasi mission na biso eza nango yango te. Na mekaki na kota nanu wana pona embela kibino musicien oyo pa azosala fierté na monte na biso ya musique ye nani ye Zara to betano masolo ya showbiz. Boni showbiz. Ouais showbiz dans les bons showbiz de Libanda mboge kangi mabe na ba pays étranger ne bisayo aussi ozoidete. Ba pele so côté ba Cameroun, Bukavu, Nigérien, Côte d'Ivoire, mais c'est Zara, bon boulot. Kasi makamango yango yo solo ba bon boulot. Yango yango kuna bazo boya bobeta. Mais yo lobi ke musique na yo ezo yo kanaka kuna na mboka bapaya. Mais awa penza na Kinshasa to yo kaoti. En fait, moi tina no be Libanda par rapport à la plateforme pour nazo teka trop na plateforme Libanda. Ouais, par rapport. Ouais, donc ceux qui na fongoli chombo moi na ba appelle côté ba Nigérien, ba Burundi, ba Cameroun. Oui, allô Zara. Bon boulot, oui, c'est que donc Moussa est déjà dans les bonbons. Zara zobeta trop masolo Libanda, zobeta trop mena kini awa ngane za na kota baba nazo yoka showbiz te. Showbiz ne zo yoka na te. On dirait promotion nango soko osala ngo te ndeko za na mbongo te. On dirait na sima na yo za na mutu moko ta batami.
Donc, le showbiz c'est trop dire. Parce que dans la minute, il y a une chanson où tout le monde est bêta. Donc, ils bêta wapi. Il y a un qui est bêta. Oui. Donc, si il y a une chanson urbaine, donc on va rumba ya wata la pulga. On va rumba. La musique urbaine, ça va faire à boire que chana est un peu na boire. Pour la minute, la musique urbaine, mon toit ça en Afrique, en Afrique gola. Kaka yon affaire gola. Des fois. Bon, ndenge siko bimisa kango wana batwazo kango. Ndenge tangi ba ferre, ba vie na biso kofi, na kotanga su nani, ba vie jibe. Musicien ni no abengi a biso ke petit bravo. Ouais. Omoni le premier jour na boka ki showbiz. On a les gars qui na RTS no biki non. Showbiz na boka on date tel boy na bossa boy na chaîne téléchargement boy na plateforme. Na mbapel ya donc lukuta mabe na mala ngapel ya mise belete. Na ebite soki ba bandima na bango me bakanga mitema mais bo fongwa mitema bo encourager moi na mai na bino mais monto abokelanga ba fleur c'est mon seigneur d'angwe Macintosh oui bilité papa mais papa aza animateur ya yembaka te aza animateur nga kutu na buloko yebisanga ke fali abenga ki abetelo maboko to papa na yo Robino Mundibo abengi abetelo maboko ayosolo babil en fait la Barbie on se comprend nga naza mokitani on se comprend donc olanda ka ba mvutima teke aza mokitani donc okosa mokitani abil mais oza a samouraï te so nga naza moko ba samouraï ozo donc so même showbiz o senti que non et ça na kibilité moko boye ça na katsona donc aza pe mutu mo boye a santa ki abigete oza na bra poso ki showbiz o kaloko oyeba par la sol langue bilema na ki walo en 300 braganda que ma brutica senina nostra 400 braganda que ma brutica enadi de rostra abre le godum son mes amis ou ki walo wana soki na showbiz bloko na ezali bloko na showbiz ezali na ngeko luka bulo balobi na pesa masolo mais batala kete na sama brumba ojiba benga ngutaibas afeninga la vie donc yaka musique mon ndi a comprendre que te peto nenga yebo aide ça va abenga robi kete bon boulot na ona zarawe tout on dit mi Robino ouais donc moni koboya bato de ababima ba sa makambo danger na ebité et au kangelope ba makambo ebele mundibu c'est mon boss asala makambo kitoko donc jamais na koboya mais na yamba que ne misomo boye bando boya ye penza c'est rona na sa musique mo na bango mikolo na changer na bete musique mo ya ilikolo ya libanda mboka showbiz ko simba monde qui vivra verra ngango mingi des fois eza chanson ba no so balingi po ba benga ba chombo que no zara félicitations na chanson là c'est bon donc la base apenda showbiz bazula banzemba bina filé bachango awa kotanga ka banzembo wana te wa musique akala te ongo boya ye tena boye mo mutu te mais musique wana otanga wana bet tangelanga te ba banzembo lokwa ba choki mamoni ada vinci do musique mindele même ba Brenda my Brenda ba fabrica sikilelo wana Zara wa yo ngo boya ye bina filé muto binisa mokili yo kutoko poussa na te donc ata parti no ko poussa na te showbiz no ezana nu limité promotion ezate eloko moko te zo ningisa o showbiz ezate bina filé zo binisa sana bakara sana mapangu bato ba betele maboko yo kuto loko te mais a papata yo moko la Barbie yo moni tant total la match ya Léopard ezana ba jouer mususu ba jouer local na ba jouer mususu international ayako beta mais na mboka o toyebi na biso ete mais libanda za biter aleki me bamputu o babeta a to ke bakeno meshak Elia mais ezana jouer mo bo abeta ka libanda azapeka congolais mais abeta ka do soko chana meshak Elia a ko beta te ka kombo donc azaka ka jouer moko boye azoba loka na mboka na biso azoba luka donc ko compare bango te na ba to beta ka libanda musique urbaine. On se comprend. Au moins bien affilé. Aza musicien, aza artiste, ayemba kabanzembo mais musique on a beta musique mundela. Musique mundela, musique oyo. Car moi quoi no sombe comme ça munoko. Moi car wana na ngwana pembe comme ça munoko. Donc koloba moko te yono moni moko. O moni moko. Ngande la moni moko. Ouais. Pour ça qui au moni tolinga neka ko la sebio na ba tefete. On appelle la Barbie. Ouais, donc tobomba. Ouais, oh ba yebi po ko laksango boy. Nane ba mo ela ba
na boyi ba qualifier nga mutu mo boye asimbikisi abeti poto te me akomi na mituka bwindeni poto ba boye ba bete me ya komi na mituka bwindeni ba cho na ranger ndenge to classe wapi ngai fubo classe nga na ranger ba daju ba Chili wa ponga na bete misiki mo na bango nga bete misiki mo na ba jesak ba kabuya o ba identité ba ngo boya kabuya misinga na beta kabuya ko beta ngoto kabuya ata ni mater ya yenga ngai na ko beta me ça olieni ni lelo yo olieni longo boya kabuya la barbi omoni soto songa na bato na bakabuya wana kabuya nde aya na pese bakri abwa kaka ya ba président na pese bakri donc ngai na changer musique na zana bakri be na pesa ka bango ba beta ka babwa ka pa ba leader na bango c'est da campo kapo ya wapi ongo boyepe Seda papa Seda moni Seda c'est mon pote à moi on comprend asala ba bon boulot na ye mais musique on a beta bimisala nga muto te beta ni musique moko la barbi oui bon comme singa tu aussi temps ya ko boya penza kabuya oya ningisi mboka abinisi batu oyeba ke kabuya zaki sone ta limwa osutuka ka boye fallait abimisi clip azana seke aza utile en fait kabuya za utile na boyi na nga été mais na lobi que non musique on a changé lokonga na beta musique de ya mindele aya na pese bakri na bakri be lokwa ba gamulangu yo gamulangu mabelele gamulangu yo gamulangu mabelele mama ya ba ujana ba pesa gambongo Appelez-moi Zara Ours Mwakanda mais boloba kito yembas Ninja Dan on the beat. Où sont les zombies? 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 Nakako luka bulo balobi na pesa masolo ne bazala ngeti na sama soko ba ochi ba benga ngotaiva afeninga na vie za passe joyeux à tête olia face la vérité qui sort dans ma bouche ceux qui n'a insisté pour résister là tu loges les diables dans ma poche nanana nanana si c'est moi malile Mwasa yaka pambati Mugala yaka pambati Mwasa yaka pambati Mugala yaka pambati Shobise ko simba monde Shobise ko simba monde Où sont les zombies? Où sont les zombies? Où sont les zombies? Où sont les zombies? Shobise ko simba monde Shobise ko simba monde Où sont les zombies? Où sont les zombies? Où sont les zombies? Où sont les Où sont les zombies? Où sont les zombies? Les PD et les Indiens, ils sont des zombies. Les PD et les Indiens, ils sont des zombies. Les Hauts, les Pays-Bas, nous sommes des guerriers. Les Hauts, les Pays-Bas, nous sommes des guerriers. Papa se révèle, Bako Kotalo Lante. C'est l'évangile Lazara. Les antepo na uti na nganda na lobi vérité na samakaya na uti na komi na ngaba accompagné na chapeau bamba pranta kaunti Inshallah ba nous n'irons pas nous sommes paradis et la casse ko la moitié nous n'irons pas nous sommes paradis Shobise ko simba monde Shobise ko simba monde Où sont les zombies? Où sont les zombies? Aïe, une chanson d'ensemble avec vous, le crédit et le Sibienne. Benfil Boloki, ici Saki Kindoki. Bis de Gary Dumba. Giverlac.com, Game Over City.
napesaka nyonso ya ofele silikoti ya ofele olingi yokota ya ofele geta milonga Pamphile Bouloki ya ofele aya napesa ba bravo na artiste na biso balobi ye nani ye Zara bravo na musala na yo oyo zosala Zara tomoni ozotia munoko makasi crinine oyo buaka crinine oyo buaka oyo pende kangaka pena mondi soko yoki yango balobi oyo Zara muto buaka. En fait tomoni baja ba orchestre ba pesanga chance te on comprend pona boka na disque mais soki ba ouais donc boka na okutu te mais ngo boya kabuya obuaka na okutu te donc batu bayoka na bango pe yote na pesa ba cri na ba animateur ba binisa mboka na pesa ba cri ya bukantarina matarigo dambe c'est Zara kriwane yo ah mais tout le bagati ouais Zara TV tika ko tika bloko na nebi ke mate sika za est choqué mais Teto bombaka. Zara cri o eze yo. Mais ba témoin nga baza ba Geta Milonga, ba Pamphile Bouloki. Ba chapeau bamba ba makambo yo. Ko pesa batu ba cri ndengo na pende binisa mais yo moko ata cri moko te. Ouais, siko zaka nini? Esenga kaka boye pona bimisa showbiz. Po soki na bimisa ka chez bango déjà mais minute komi zaka za animateur ya héritier zaka za animateur na po bango balongwa ka asota komia wa sota wa komi kuna donc baloko batu ya église de réveil bango tout ba veille kaka so ka zu mo révélation mo pri alongwa sa l'église ne mo ka ça pe ka lokwa yo tango monique kuna ba bimisio te moko te tango na monique na pesi trop da na sali partie na ngai ya que non même si na longu ata jour na ku fanzambe ako limisa kaka te muto sali bon boulot a pesi trop mais a longu pas sali yaye da donc même ce que ba ange baza ba clamer tan au monde te ko pesa batu ba cri ebinisa penda mboka yo moko bimisi showbiz oui olobi ke ezobeta ngo libanda olobi bien ezobeta libanda mais na Congo awa ezobeta te est-ce que yebite monde na biso ya musique eza esenga kiss na Congo showbiz ebeta Zara ezobeta te no valigine ezate bato ba yebi moni ba père Mulumba ma comme na loboyo showbiz ezobeta deux fois te pour na minute so ba beta saka ngai na nani ka boronina bato ba bimisi na dans sécurité za biso non to beta ouais donc ba ko sauter mo yebi ke terrain eza mabe eza mabe par rapport pas makambi au salis et makam na sali oui ya showbiz na ebite so terrain Zara obimisi showbiz nga na lobi ezobeta te nga na oke na famille na bino na yoka soki papa na bino na mama na bino azali soki bayebisi nga azali soki toyoki kaka papa na yo to mama no to ndeko na kufi se ko simbi po showbiz esani e mata po monza muziki o Zara na bondeli esengaka akisi siko yo kisi ezate ozoluka siko tia mutu bisika ba lion bazali est-ce que kokoka ouais au fait la mignon no moni premièrement non na sa musique te pona coincer muninga na sa musique te non premièrement po na buna na mutu po tilelo depuis na bete showbiz non na moni adversaire na ngati premièrement na sa no musique ya que non nazo défendre pitira mboko na biso Congo ouais donc joue nazo adversaire na ngana ebise ya bosser pe bon boulot adversaire azate azate on peut libanga oya ya maso bersi mwana et là déjà na mais logique Zaratika boyoko libanga lala libanga muté binisi monde entier batu ba bini libanga ba betele maboko bandimiye yo showbiz non kutu ba betele maboko te melingo boya libanga oyo lali série par série vous comprenez ouais siko série nani ya fachi beton ya fachi beton na musique ya fachi beton ngana ba kabele père ba musée ba kenda déjà vous comprenez ba kenda matana ba concert ba batu ba boaka pour makambo ba ko kango ko beta nzi bo faina o fani pe boye ba benga ko Zara ya ko beta boeto kingani ya ko beta sika boye ya deux fois ouais aux animateurs obombeli biso nini toyoki showbiz ebeti nango tozoyoka na biso bien si mo boye na boya na ngai yo toyebite na sima showbiz obombeli biso ni au fait nga na longwa makambo animation nga na Zara donc musicien donc ba animateur ba na pe bon ba cru tikali mais o etikali na bimisa fitting mona bébé Kero eza Katimini apa Katimini na zana single nga mosu nazo bimisa deux fois donc Katimini na kopia des extraits nango ale pesa biloko na Katimini na to biloko na Katimini
Nzambe wala ina komyo banga geta milonga yoga zara wetu aleli mbondo skoye ale barmane yo yakawa o pesanga mai ya pembe e utina masanga mbila ale barmane yo yakawa e mwasandumba pe yaka e mama malewa yaka donc achimini wana bo to tana bébé kérosène ouais bébé kero yo ebi soda no yo to sanu makambo danger oyo ko coincé ya ba guerrier belawa pe à part on a mis ta chanson mususu ya Timbi Sanga na Timba donc ne toi Bossim Blanche na Timbi Sanga na Yena ni Yezara na yebike bozebele bozolande émission na biso. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV. Zara na mono zolo ba trop. Ozolo ba penza trop. Ceux qui na landi na biloko no sozo bwaka olo ba bêtise trop na kati. Pesanga mai na bwaka mai ya pembe. Pe na nzembo na yoka kyo likambo liso na mono ba bêtise mingo landi na tata no. Te lote ngana na mutu te ngane na sa chemin po ba descendre ba ya kolanda. Ozo comprend wa. En fait il y a bêtise te. Na ça te lo. Eza bêtise. Ingénieur poisson nzembo ngeza toko tiela biso ngoti. En fait, la bisongo pour ba bêtise la ba na landi su o mai. Keboko yemba mai. En fait c'est ça ni. Nga na bimisaka bêtise masquette so na posa bêtise na lobango normal donc normal donc so na posa na ya kena lobango na lobango pété pourtant no ma ya pembe ma ya pembe to ebiki ya gene za pembe ntambe za pembe on comprend ale barmane yo yakawa o pesanga mai ya pembe e utina masanga mbila na za clair na bango ya de maloba te ya kete na lobiki no bakosi ba mama pona nini bana ba do po ebe bakosi ba mama pona nini bana bakosi ba mama donc wana za lingala ya de maloba on comprend donc so na posa na bete bêtise masque na kenongo bongo talabana babimi na pale bakosi bagelo sambo zoka bageba shida tango kozonga na pale bazongi na bakwiti bakosi ba mama pona nini bosani bakosi babote bakosi babote est-ce que wana balobe ezanga te wana ezazara maloba ezara yanga te on comprend wana eza lingala mais eza na deux choses soki na besoin de bêtise na ozela te ke no kasongwa ya zara ye zemona za nini boyena boyemba te so na poso yemba ona bomba te na koyemba so na poso ba vérité mena na disque na ngano bi bêtise mo te zana zara est-ce que ozoka penza ton ya koyoka muziki ya nani ya papa na biso Redi landa penda Redi banzembo ne nyose ezalaka ya toli mais na génération na bino banzembo na bino ezalaka na ko simba mama kanga ye kuna tozoyeba te bi place on bozo côté zo senga ka bolo ba bêtise et senga ka botika na tozo comprendre te was go follow donc au moins jouer yamba bato bemba ba bêtise même taliboso na yambi yote nga donc on ba bêtise la mino makasi ka o lobisi ko eza da bêtise ah bon te on a peu exemple ya que non linga les gens pauvre ya na de maloba donc obelo komoko me na manto e comme le roi de maloba na peso exemple mais ngai depuis na banduko emba ne minini ale barmane yo yakawa o pesanga mai ya pembe e utina masanga mbila ya couleur te comme ya pembe mais c'est la pembe oui ya gene peso personne même kokoti ya kaso za pembe balobi wana ezazara ezanga ite zaka to betano liso la showbiz na mona ki na clip na yo place moko bo pesani ba biz na mwana mobile bo pesani ba biz et place wana olingo te ya bisoni ouais en fait na linga kina na communiquer message na miso abatu po dana mato ba okakida ke no showbiz ko simba monde qui vivra scope na clip faki na bimisa message pe na miso po baba omoni baba bandeko na biso ba sumiwe ba ko kate matel clip ba comprendre muntu azo yemba nzemba boye a comprendre ba moko ouais one is a juste clip ouais ndio penda tio banda ki showbiz ko sima monde so itoyoki na tuna comme kona yambaka yo papa wemba yembaka showbiz ko sima monde lelo na monde donc omoni lelo na musique na théâtre on dirait showbiz penda de jouer place des fois ouais on nous en a raison ouais ko kisami pose zaka ayesu ko conclure yango temps évité na gego luka bulo balobi na pesa masolo me patala kitina sama ba ochi ba benga ngotaiba afenika la vie ezapa
Soyez sa tête au lia face, la vérité qui sort dans ma bouche. Ceux qui n'ont insisté, ont résisté, là tu loges le diable dans ma poche. Nanana nié, Rono nanana, nanana nié. Merci tokomi na biso na suka ya émission na biso Zara koltala pena nzembu na kolandela nzembu na yo tomoni eza bien luka penzo sela ngo promotion ya makasi po batoli penze eza na nzembu wana ingénieur poisson batoli eza vraiment na nzembu wana luka osela ngo promotion ya makasi batu ba yoka ngo penza j'espère que côté ya batu ebele na bandaku na bango na yebite mona yo ya suka. Ouais, merci la Barbie Sim Blanche. Ouais, moi, ce que ça qui non, émission les dans les bonbons, tu finis mon tout tu conseilles pas monter mais tu lobé les macamoudé à vie. Ouais, deux fois. Et puis pour nous conclure, et là on a le besoin que non, on a besoin de manager, de producteur. Pour jusqu'au jour d'aujourd'hui, nazo bundaka ngamoko manager, ngamoko musicien, ngamoko producteur, ngamoko tout. Ok, naza mutu mo befuna za na rona ngai. Nazalaka na lali la muki bona question na yembi na komi trop. Ya teke na bundaka susu na ke na kangi milonga yande ni to luka no $100 mo bo to tindela. Producteur azate hein. Yo moko. Na mi to producteur azate. Ngamo ka na ba bureau na ngai. Oh ba tonton na ngai. Oh ba donc ba ça moi implice. Moi il po implice ya ka timbongo. Moi idée sobe mbongo za ba kisi. Ouais, na pesi no mbote na geta milonga. Pamphile Bouloki, mais pourquoi pas chanter Bamba? Aïe aïe aïe. Ouais, en fait, nous avons besoin d'un producteur, d'un manager, donc pour soutenir artiste Nabino Zara ou tout Urusimbo Kanda. Oui, donc pour soutenir Bocha Makambu, tant les ali blaguité, tant la pensée zali. Donc des fois c'est blanche. Un mot pour l'émission Nabiso et sans audience. Un mot pour l'émission Zara qui non. Bah s'abonner à la chaîne YouTube Zara Ouet officiel. Chanson de Zalibo consommer chanson. Pe na chaîne il y a Petro Production gratifie chanson de Zalibo consommer chanson. Donc vous allez comprendre comment l'artiste essaie de déchaîner na kata chanson. Na bimisi mele makasi me na bombe no muso zoya. Na boy ko yemba ngwa po ba ko yiba. Loko batimeli ke non na changer na comme na musique world ya libanda ba nigérien. Ya ba Flavio ya ba Daju. Bako yiba pe ba sele ngo makambo. Ba yiba bana nango ba yiba. Bono kida ba sango bazolonga ba orchestre. Bazolongwa ka. Balongwe loko ba 3 jours de balongwe. Ce que bazo belo ba sa tina minute. Donc la suka bambote lo pa banani. Ouais bambote na ngai na Geta Milonga et puis Pamphile Bouloki na bambote na nga sous na Majesté Pembele na Grela Wembo bambote na nga na champion bamba et pourquoi pas Joël Ngandou mon pote. Joël Ngandou mon pote nebi que non. Makambo danger ta photo sala na yo. Hôtel Élysée nebi que non. Défaté. Président nazo le la kaka. Donc promesse lo bagiti siko ezoko kisamate. Artiste na yo nazo ko melo mais tisiko zo répondre ngate. Wa bambote na nga na Gauthier Mascotte, Gauthier Itumba, fils de guerre Itumba et puis na base Mobimba, Ngaba Makala Lemba super terminus. Bana Tchadi, Tchakoudi Mankanda, Game Over City. Ouais, votre artiste est là. Vous s'abonner. Puis la chaîne Nangaï, YouTube Zara Ouet officiel pour le numéro Nangaï. Nabaya Nasoba Sepeli Nangaï. Babé Nangayanga. Na numéro Nangaya Chombo. 081 74 27 377 Nasugaga. Beranga Yogo. 081 74 27 377. 081 74 27 377. Bobenga bogo yambanga moko to bwambi biro na ngai Geta Milonga kaka ndenga uti koloba bobenga ye boko yamba ye moko soki boyambi yete boko yamba biro na ye to komi na suka ya émission na biso vraiment bo soutenir Zara et ko sala bien makasi za musicien oya zo sala fierté na monde na biso ya musique bo sunga ye ba producteur bo sunga ba to meka ko tala vraiment Boboaka misu na bino na ngambo ya Zara boya ko produire ye en tout cas ba chaîne c'est belé donc azana ngo mbadi donc azoluka kaka bino boya botsa makoki po musala et salama na yebi ke bozala ke belé pona kolanda émission na biso sans audience. Merci à mon boss papa Pedro Kangila Motema ya mama Tete Ngolu na France bambote belé pa ya Jérémy Kangila bambote belé pa ya Mbongo Kangila pourquoi pas bambote belé pa Annabelle Kangila, grâce à Kangila, bambote na bino, ebele bambote bele pa Eric Ibole, qui ni bopete si même na maboko na yo, bambote ebele bambote bele pa Papa Ngwanzu, Papa Ngwanzu bambote na yo, ebele bambote bele pa ya Leti Milolo moi satika défaut
Nambetu. Pourquoi pas na pesa bambote bele pa Patrick Ishika na rond-point ngaba. Bambote bele pa Potre Gédéon Kayembe na Masasu. Numéro 6. Bambote bele na famille nga Mandiangu wana na zomona Rina Mandiangu, Nadège Mandiangu, Niclette Mandiangu. Pourquoi pas na pesa bambote bele pa mwana na ngai Gracia di Kweno. Quant à moi la Barbie de la Prince, moi Silingala baki sela kanga mozali sinabango. À nous revoir à la prochaine numéro. Zara na lingi to tele mananu na ebite yo penzembu na yo ezape na rumba te na zo ebate sko trobi na nzembu ni Tobina ka showbiz te, mais showbiz ka ngimo. showbiz na rumba ndezala meka nanu showbiz na rumba ngape nzoto yo Aïe aïe aïe. loko bikudiamba to meka nanu ye nani ye Zara bye. Appelez-moi Zara Ours. Mwakanda. Mais Boloba Kito Yembas. Ninja Dan on the beat. Showbiz a gossip Monday. Showbiz a gossip Monday. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Et où sont les zombies? Où sont les zombies? Showbiz a gossip Monday. Showbiz a gossip Monday. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Et où sont les zombies? Où sont les zombies? Showbiz a gossip Monday. Showbiz a gossip Monday. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Nakako luka bulo balobi na pesa masolo. Ne pas la gâter na sama soko ba ochiba benga ngotaiva. Avenir na vie eza passe. Soyez à tête au lia face. La vérité qui sort dans ma bouche. Ceux qui n'a insisté pour résister, là tu loges les diables dans ma poche. Nanana yeah. No nanana nanana si c'est moi malile. Moi ça yaka pambati. Mubala yaka pambati. Ah moi ça yaka pambati. Mubala yaka pambati. Showbiz a gossip Monday. Showbiz a gossip Monday. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Et où sont les zombies? Où sont les zombies? Showbiz a gossip Monday. Showbiz a gossip Monday. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Et où sont les zombies? Où sont les zombies? Showbiz a gossip Monday. Showbiz a gossip Monday. Où sont les zombies? Et où sont les zombies? Les PD et les Indiens ils sont des zombies. Les PD et les Indiens ils sont des zombies. Les Hauts les Pays-Bas nous sommes des guerriers. Ah les Hauts les Pays-Bas nous sommes des guerriers. Papa se révèle bako kota lolate. C'est l'évangile à Zara. Ils ont été pour na uchi na nganda. Na lobi vérité na samakaya. Na uchi na komi na ngaba. Accompagné na chapeau bamba. Prends ta county. Inch'Allah nous n'irons pas tous au paradis. Et la casse la moitié. Nous n'irons pas tous au paradis. Showbiz a gossip Monday. Showbiz a gossip Monday. Où sont les zombies? Où sont les zombies? Aïe, une chanson d'ensemble avec vous, le PD et le Décibienne. Benfil Boloki, ici Saki Kindoki. Fils de guerre Idumba. Guerre.com, Game Over City.